Bandeko na ngai ya Congo, bandeko na ngai ya Kinshasa, bolimbisa moke. Nazaki na volant, mais na moni makambo ezoleka na Kinshasa surtout, sans kotanga oyo ezoleka na kati intérieur ya mboka, na moni ke tozokende ka na kati ya mobulu. Comment biso nyonso tomoni lobi na miso? Bandeko na biso ya PPRD ba présenter bato ba nomaki na miso bato ba comme ba bourgmestre na ba o ba permitaki même na propre parti nanga IDPS tomoni secrétaire général na biso Kabuya Augustin a présenté bato oyo bazaki nommé ba bourgmestre adjoint ba bourgmestre bongo lelo tomona mukanda oyo directeur à cabinet ya gouverneur auto komake document on a arrêté aux autres mona balaba ezaki ya faux atabino moko bozo biso bazo baté potoza bazo baté pardon potoza bazo baté pardon botika okosa biso moi nazaki na volant je me suis dit que non makambo ekoma grave trop grave lobi bo signer mikanda bo présenter batu le lobo kosa biso ke au document ils ont circulé arrêté aux qui a fauté tout ça bazo baté boké bané makamozo kendele je pense que tu pourrais tomber dans la même erreur ezaki ya liboso té to boyango kinois congolais to fongola misu parce que ne makamozo kendele nazo mona liboso comme molili déjà s'il vous plaît bande konanga ba ya kinois ba kinoise ba congolais to fongola misu pardon toza bazo baté. Et puis nous aussi les bandeko nanga ba député provinciaux sur Kinshasa. Totika makamako protéger ka batu. Na lobité que bozo protéger mais nazo moni la makamango nire moi bolembu mokeza na kacha makamo s'il vous plaît. Total la peuple a voté kibiso. Pas chez Ali, pas chez continuer. Pardon, na banda lelo c'est moi vidéo mon nazaki na volant na teli moi moke na garé pembe na bité. Nazo mona peno nire na tutanga makamo zo leka na mono nyo sanga ba vertige ba kizunguzungu. Na bité na ko sa moi vidéo parce que l'heure est grave, s'il faut le dire. J'assume mes propos. Merci.